bokota la famille bokota kane bayebisaka biso mutu na mutu azalaka na temps na ye, mutu na mutu azalaka na ngonga na ye. Oui, c'est vrai bandeko nanga. Ba génération ka ndenge ezalaka, ezalaka toujours temps oyo eza génération ya bakingandi, temps kuna eza génération ya bakingandi. Yango ezalaka toujours malamu. Soki eza génération na yo nzambe azosalila yo grâce to nzambe azosalila yo bolamu, yebaka ndenge nini ya osepela na bolamu wana. Pourquoi je dis ça? Parce que ebele ya batu bazalaka omona ezalaki temps na ye nzambe bando salela ye bolamu, nzambe bando salela ye ba grâce moko boye, mais eza na batu mosusu temps wana balingaka penza kosepela nango te. Tango ba omona temps na bango esili ekomi temps ya bandeko mosusu, sikoyo bakomi koyoka zuwa, bakomi koyoka motema pasi, bakomi kolobela génération mosusu ba makambo kilikili, ba makambo matakita bandeko nanga. Ebele ya bato toyebi papa na biso Carlito. Papa Carlito ayembela nzambe, papa Carlito ti lelo azalaka kaka musala nzambe. Eza teke no atika makambo ya nzambe te. Aza nango kaka, azotambolaka nango kaka na ndenge moko ya bien. Mais papa Carlito ayaki koloba makambo moko somo. Makambo moko bandeko nanga eloba ata bandeko mosusu keno makambo ekomi kobangisa biso. Toyebi te to continuaka kolanda banzembo nzambe to totika na biso. Parce que ba réalité selon lui, ye mutu azalaki kuna, ye mutu bando yemba. Selon lui bandeko nanga abimisa ba révélation ya somo. Yango lelo kobangisa ebele ya ba Congolais, bato ebele bakomi na bango kobanga. Balobi to sala nini parce que ba vérité nyonso asi abimisi na poisa. To sala nini papa aye alobi, papa aye alobi a sosoli bandeko na biso ya ba musicien. Bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Kande tolobaka cheki songi officiel la famille toyaka na ba preuve. Eza teke no tokoya awa biso moko kaka toloba na ebandeli ya émission tina suka te. Kande boyebi biso toza songi matakita, toza batu songi batu o balela penza ki songi somo. Ba preuve nyonso bandeko nanga ba preuve plutôt nyonso tokotia la bino awa na poisa. Bino moko boko yoka, bino moko boko landa, nini papa na biso Carlito autaki kobimisa. Ezaka pasi pe mawa, tambola mokili la famille omona penza makambo na ndenge moko ya mabe. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien, na système moko goût, na système moko kitoko. La famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bandeko nanga
place solution oyo etali ba santé na bino ezali. Na yebite nini etungisaka yo, na yebite nini elelisaka yo, na yebite nini esalaka yo pasi na motema. La famille bengaka Gafker kuna ba solution ya kafu pe ya kilikili ezali. Yo oza na posa mabota. Papa mukongo esalaka yo pasi kolemba lemba bamaka mosusu okoka lisusu kosala ngote na osenga na yo bengaka Gafker na système moko ya bien. Gafker akoya kosunga yo na pete nyonso. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyon so yakala. Bienvenue na ba onyonso balandara biso sika. Kande tolobara biso moko boyei malamu na batunyonso ya sika. Oyo eza chaîne na biso, chaîne na bino kandenge boyebi tobetaka masolo awa Kisongi Songi moko eza nango public. Biso tosalaka Kisongi Songi ya kobatama te, totongaka batu na ndenge ya kotonga te, ya kobatama te plutôt, mais totongaka batu ya miso polele. Lelo Kisongi Songi officiel aye na makambo ya papa na biso Carlito. Ebele ya batu toyebi papa Carlito, ebele ya batu tosepelaka na banzembo na ye, ebele ya batu banzembo papa na biso Carlito ekotisaka biso na mozindo. Shikoyo ya mawa eza nini to ya kolelisa eza nini? Avant na ya kokota na mwa mozindo la famille ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Soki oza mutu ya sika ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel na osenga na yo kobosa na pete ko s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kotiela biso pe mwa j'aime ekosala biso kitoko. Biso tosipilaka na ba j'aime na bino. Tango otiaka j'aime bongo mwa commentaire, mwa partage ezanga nango pete ekosala malamu mingi. Bandeko nanga salela biso partage. Tosepelaka mingi makasi na ba partage na bino. Partage na bino nde esalaka keno chaîne na biso ezokendaka liboso du jour au jour na ndenge ya bien. Voilà. Lelo toye na makambo ya papa na biso Carlito. Papa Carlito na ba interview oya koti ayaki kobimisa ba makambo ebele concernant ba musiciens na biso. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà. Bandeko nanga pa mapango akoteka yango yo. Tosombelaka bana na biso mapango, sombaka lupango obanda na yo kotongisaka malembe. Ba mapango abongo ezalaka ba mapango moko ya kosomba. Kozela teke batuki ngandi ba chinois banani baya kosomba ba mapango batia ba entreprise na bango. Bandeko nanga Congolais lamuka. Soki ozaki ya kolala lamuka c'est le moment. Somba lupango eza nango kaka na $750 ya pamba. Oyebike bana na yo bakomi na mwa bisika ya kovanda, bana na yo baza na mwa place na bango ya kovanda ekozala malamu. Esalaka pasi ya makasi komona soki papa kufi to mama kufi, bakomi kotuna bana sikoyo ekozala ndenge nini bokovandaka wapi boye. Omona bana bao répondre que non, kutu mikolo tozata na bisika kovanda te. La famille esalaka penza pasi ya makasi. Sombela bana lupangu bandaka kotongisa na yo malembe ekozala malamu mingi. Voilà. Tokota na mozindo ya makam na biso kandenge toobeta masolo ya lelo concernant papa na biso Carlito. Papa Carlito abimisi ba secret moko somo.
bamakambo ebele oyo ebele ya bakongolais toyebaka te. Bandeko na nga nalingi nasala commentaire ebele te, mais naotiela bino kaka bino moko bolanda boyoka, et après kisongi officiel akoya lisusu kosala analyse na ndenge moko ya bien. Tolanda nanu papa Carlito et on se retrouve juste après. Musique. Eza musique. Musique ndenge za wana. Oko beta ngote. Oskena ngo ndenge ozokenda ngo na batop olobi ona otonde sa stade dans sa boye sa eloko wana. Eza raté. C'est pas possible. Oui. Eza raté. Voilà la famille de retour. Kandere tolobaka, la famille je nabandi ebele ya batu toyuti koyoka audio message ya papa na biso Carlito. Selon lui, musique okoki ko mata te sans eloko wana. Eloko wana eza nini kisi? Okoki ko tondisa stade de martyr te sans eloko wana. Pour lui eloko wana eza nini? Eza kisi. Donc selon ye, soki omoni mutu amati na miziki, c'est que asi asimbi kisi. Na ebite, papa na bito Carlito aza musala nzambe to aza musala nzambe te. Parce que moi personnellement, qu'on se le dise, quand eto lobaka, chaîne na biso eza kisongi la famille, qu'on se le dise. Mutu oyo aza mwana nzambe, aza mutu oyo andimelaka miracle nzambe. Nalingi natuna kaka. Sikoyo na se ya moi. Diable nde aza na puissance koleka nzambe to eza nzambe nde aza na puissance koleka satana. Yango bomoni kilelo o la famille ebele ya batu bakoma na bango soki bamoni mutu aza na bozwi. Soki bamoni mutu nzambe apamboli ye na ndenge moko boye, la plupart des gens se disent toujours que mutu wana aza na bakisi. Ata soki mutu aza na bakisi te, ezalaka mutu aza na bakisi, c'est comme si baotombola diable, baotombola satana. C'est comme si pour beau, satana nde aza likolo. Et oka musanga. Parce que Bible yango moko eyebisaka biso que non, l'or et l'argent appartient à qui? À Jésus-Christ de Nazareth, à notre Dieu. Siko soki l'or et l'argent, ezo appartenir et pas à Nzambe. Mais comment ça fait-il que na mokili oyo la plupart des gens et surtout les chrétiens batie na mutu que non, soki mutu amati, soki mutu azui élévation, ekoki kozala Nzambe te ezaka kisi. Eza pasi pe mawa. Yango ata bandeko mosusu o babengaka biso babenga biso balobi te mama songi. Eza te ke non, ezaka makambo ya miziki, mais eza makambo ya zuwa. Parce que eza na batu mosusu na batana bango eza na makambo mosusu basala te. Siko na kilelo oyo baye ko comprendre ke eza na bandeko mosusu makambo oyo bango basala te, bandeko mosusu lelo basali yango. Ekomi ko swa bango na motema, ekomi ko sala bango pasi na motema. Sikoyo soki mutu aza na likambo oyo ezosala ye pasi na motema, réaction na ye kozala nini mama Étoiline? E ozala keno alobela baninga mosusu mabe. Ako se permettre aya koloba mabe pona baninga mosusu. Pour que batu ba mona keno ba o biloko nyonso ba osala eza ya Nzambe te eza satana. Batu ba tika la kolokotala ka bango te, batu ba tika kolanda ka bango te. En tout cas ezosala pasi. Yango na sengaka toujours na batu. Soki ba invité yo quelque part. Ezala ba interview, ezala wapi. Avant bimisaka munoko. Avant bimisaka plutôt maloba na munoko, ezalaka toujours malamu sengaka Saint-Esprit asunga yo. Et surtout mwana Nzambe, ngana lobaka toujours faut kozalaka exemplaire. Quand ndenge Bible yebisaka biso bana Nzambe, faut tozalaka na bolingo. Place mwana Nzambe azalaka kimia il faut ezala, bolingo il faut ezalaka. Mwana Nzambe tambolaka na ba critères wana to na ba caractère wana ekozala malamu. Parce que on a yo qui penza et pas ya papa na biso Carlito, en tout cas moi personnellement nazaki choqué. Na ne kamusa kinga bandeko na nga na vanda ki na lobi, mais comment ça fait-il? Pourquoi papa Carlito roki koloba makambo bongo? Donc et ola ki sa penza makambo ebele. Laisse-moi vous dire la famille. Ndenge toza boye. Ataka ndenge bomona président na biso Fachi. Ndenge bomona bakonzi ya mboka, ndenge bomona na mokilio batu bazana bambongo. Eza na batu mosusu oui,
bakende osimba kisi yango bato wana bazalaka toujours na batemps na bango déterminé. Omona peut-être mbongo na ye wana akozwa bambongo soki 5 ans après 5 ans bomoni ka na famille na bango mutu kingandi akufi. Soki mutu akufi mwa mbongo ebakisami. Mais soki bolandi bato wana premièrement baomelaka te. Baka ezalaka muke ya omona ke mutu wana koki kosala ti azwi kisi ti asali 15 ans na se ya mokili. Mingi bato wana bakufa kaka. Batu mosusu bandeko nanga soki asimbaki kisi omona bebisi bana na ye. Bana na ye bakomi lisusu bien te. Akomi kobota bana ya bien te. Pourquoi? Parce que asimbaki kisi apesaki bana na ye na makambo ya kisi. Ezaba biloko boko-constate. Mais ka ndenge boyebi eza na batu mosusu baza na richesse oyo euta epai ya Nzambe. Yango omona batu wana mosusu omona makambo esimbi mosusu omoni mwa bitumba moko ekoti. Nakoki kopesa exemple ka ndenge bomonaka pasteur Mike Kalambai. Oui, tant de gens balobaka déjà pasteur Mike Kalambai eske aza ya Nzambe soki oza mwana Nzambe te. Ba épreuve o pasteur Mike Kalambai alikaka nango. Bandeko nanga alingaki ya bandoleka nango te. Richesse ya mokili to richesse ya diable ezalaka kaka mataka kozwa bitumba te. Bitumba na yo ezalaka kaka soki 5 ans il faut opesa mutu. Soit yo moko okendi ezalaka bongo, mais richesse en Nzambe eyaka toujours na bitumba. Okoti ko s'enrichir lelo après 2 mois après une année omonika mwa shit moko boye koti. Yo moko komi komituna mokili elobi ba humilier yo ba fingi yo. Et après quelque temps Nzambe élevé yo lisusu. Ezalaka bongo ndona se ya moi elo na koki koyebisa bino la famille eza que Nzambe azali. Soki mutu amati lelo surtout pona basala Nzambe eza mutu nyonso tu akotaka na ndako ya nganga. Eza na batu mosusu o batia mabolongo na se Nzambe afongola lola. Nzambe apambola bango. Soki lelo toza na batu mosusu ba oyemba. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.